masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba, masolo ya kwanga botikela ba teke, kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money. Ndeko papa, ndeko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, CH Money, agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino. Yo pe oyo ozwami awa na Kinshasa, olingi otindela ndeko na mbongo na mikili ya poto, benga biso na numéro oza komona. Agence CH Money, tosalaka mikolo nyonso. Obi banda France et la France. Ba président tout ba le non. Ba comprendre musique congolaise. Obi que président Mako Golo. Yes. Ah wazo gangela ke o te faire. Faire ba bomaka ekalati. Yes we. Yobite faire ba bomaka ekala. Yobite culture ya histoire ya bana wenge ngobunga. You comprends que héritier ko beta stade o bango ba beta makelele baloba pona stade ande la Moussa Fera beta stade watana be motona tembe beta stade nde monique Fera a sala combo économique qui o faire pour azaka faire ya ba concert na album mais simba on est toujours na kin makambo TV ba spiritas ba goloa bo pesa makambo bo commenter bo s'abonner bo loba na kati wana bo partager mission oyo po eza combat ya cash to a pona ko pesa kaka ba les meilleurs ba mission na biso ba leader na biso donc otosa wana bozo beta bien bozo qui est bien bozo préparer ya rina bina Genève ya Suisse ninga so beta bon to ebiti selon koto ndenge toyoki ki ba misusu ke bino bozo mema bato balobelaka bino pona promotion eloko na bino bosala ya mona wa regretter na petit nanga oyo soka zaka place ça attends sali 100 ans voyage ami cléoyate so ya louf matadi aroke c'est normal mais aya ko magolo arodie mekili et puis loba toucher na biso teke massa na ngai binga no pasto uta to banda so ngo penga ngana miso ko penga ngana miso na ba de porte no pasto uta to banda so ngo penga ngana miso ko penga ngana miso na ba de porte ki oti ngana massa na ete non eza miso pa eza minga bien eza miso pa kai fona kamanda yoka ke yoka ke na ndeni yoka te ba golo ba tuté te ay mambo lo ba te ya eza miso na ngabo bebisi na c'était ndeka na ebisaka bino batula mpaka bamona beleve na bao bao bavandaka na mikolo nde bakolaka na yebi ke tension ndenge ezalaka wana transmit temps dans ce que coule maintenant on a la transmutation il y a XOR a changé par robot à côté la ligne à binomi bo s'abonner toujours là en borosala jamais d'ici il y a bi que vous êtes belé bo so mona bota la caricature à lelo et ça vena qui to comme non c'est peli sabino mais c'est créé on a vraiment bon monango pourquoi tous ça la grand tenenge za la kababi mimi chikeva mi check ba bi dans village donc MTV na kati ya béni les visionnaires wana ceux qui ont vraiment ils la bien chez mimi chikeva pourquoi pas Charlie Bola on a monsa pembo lura mbongo donc ba on est to linga mingi Esther Lotambi a fait ma en France, pourquoi pas na boutique Judith Mouika donc dans Judith Mouika zawana donc il y a Osakanaté Batubenga donc Judith Mouika Batubenga c'est quand on sait l'émission na biso vraiment ça bien la direction maman colonel et c'est ce que bungate na avenue Kibula numéro 18 on a besoin so ba jean na ya gros ya basi basa na activité etali femme etali pe mibali oye wana ngo ba na boutique na solo vraiment bien na Judith Mouika on comprendre ma sola ok négito donc tu as gros tu as la place tu as besoin mon abion ba chéri là vraiment na koya wana to koité to bosanité Carole Moke les Pantera derrière terrain municipal na banda loana sur côté libaka mpoka ba fongoli mili mati pilipili sur na coin mais là il aura mali ko kitisa chez les Pantera donc Nicole Soki Ganzenza na London City ya ngwana vraiment tous ba ndeko na biso to so na les spiritas c'est plutôt so na ndeko na biso ça mpanzi ko batali vraiment les autres on a ba golo ba ye et ça mini pourquoi pas na Hidalgo Watalo na kati ya France mwana mwasi pembe mwasi kitoko nzamba do abotama na ngodo ba bien on a chance na Hidalgo Watalo sur na zana bandeko na ça la moi bientôt partager on les gars ezalaka ouais merci bien ba bien Hidalgo Watalo na kati ya Paris mwana mwasi nzamba betango ndo na kati ya misu na basa na mokolo na pourquoi pas na Nicole Soki Dianzenza ba les grands prêtres choisi matata mo taper ça $100,000 na mama na biso Janifa qui selon me réponse à payer bato bonne to so luka donc la fondation maman Denise Nyankero bato ba pesa ba assurance mo taper simbongo ititi musika ba yane bembe na kishasa ba lelango la vie artistique aussi to cela qui on est ça la 10 ans
hein obi ke soki ndeko na ko filibana basale ye na kini na Congo bololo banga famille wana vraiment tozana bandeko na biso a nenga isalaka to partager na bengisaki lelo vraiment 3 bateaux mais tout le monde a une invitation des personnes golo ayi na ba spiritas vraiment mais c'est chanteur azana na mais c'est Ferego là ba papa na biso vraiment monsieur la bossa la bien meto ya mibalo bel na bango mais mutu moko yete ba wario vraiment yete mais dans d'autres invitations a roya vraiment wana to bosanité Jackie Rick de Brazza ba na Brazzaville wana bozala wana Paulino Mafinga na France ba lobi kilt matinal na tongo c'est to lamri na réveillement Paulino Mafinga moi ria et ça la bien ouais ba tuna paka ba mona pelefe na ba ondeka na ibisa rabino to zayona bandeko na ngai sikonga mona se présenter bango pour se présenter pour une mission na biso to ya mara bien to bosanité ndeko na biso le mino garçon costume bala mbijindeka ba lobaka le ben ipupia pourquoi pas famille ipupia bien non so bozala wana ba bi choisi matata prêtre maman mado kitoko vraiment bozala wana mado longo kitoko to lela bino fort nazala ba massa na nga a vraiment to so mona ana loboko na nga mobali Arnaud Mbabu Sida ba chéri dans ya sa spiritas molobeli boyebiye ndeko na Arnaud Sali ouais Sali masanga toucher mon colombo comme moi na maman linga pas encore beta pena na internet ko sakana ti merci nga siko ba baza ba Goldberg ba spiritas ya ba internet baza ba ko ba neti bana ba Kenya ni yosko pona ngai za nderte Ken pena ya ba journaliste so Yesu ouais merci bien la condoléance allongée na Sarabino café nanga papi tumba babi fait coca cola zo yete muta filmanga ingénieur Babou image mobala mwini mwina ngolo soka sekimi no pembe ebota mapo banzoko to kaye de seto papi duplicateur to nini na mopanzi nanga loboko pe ya mwasi na bosente na zana star yaba molobeli donc bozo mona wana artiste yaba donc wana zana goloa babi Adidas ezo pesa saline nanga star yaba. Ouais, salut, paka na paka, touché, mon ami, ya tongo ya kati. Ouais, avant na banda na pesi mbote na Ben, Ipupia, ouais. Balobi Ben, Ipupia, balobi patron des patrons. Ouais, na bosanité mbote na ngana Yannick Touré. Ah, Yannick Touré, ouais, kikoso. Na bosanité, so na boa kiti na rosali sou mwata nzambo wa kininga. Balobi Mama Judith Mwika. Ah, Mama Judith Mwika. Batu benga. Ouais. Balobi muta latisinga vraiment chemise à bout. Oui, pas chemise. Ouais, c'est bon là, tu regardes, on attend maman. 2000 € na Canada. Ça pas na ye. Ouais, atozana na maison na vraiment balobi maison ya bout. Vedi chemise à bout 2000 € na Canada mais na lati yango. Voilà, merci bien là, tout ça on a bandeko na biso aso ya ici bino sans ki to lobité to sala be kresa mabe. Vraiment ça logique maman Judith Mwika boutique na yango yo, de sali biso na so monde to ça boy. Le lot to lobelaka ni to lobela caricature sur le cas, le lot moni chemin de la couleur et Betty baza wana pe baza na na bango bombami. To yo ko ana molobeli, pe to moni souffrir rigola Betty mais to yo ki susu ki ba vidas mo susu payer. Ah, to lobela na 4 émissions o. Ndeka na extra bino. Bon s'abonner toujours na kin makambo TV pour ça la décider ba o ya biso nyonso o to linga rabino bo sabonaka bo partager pe be mission na biso bo sanité massa na nga Yannick Touré libanga kikoso e mona mingi ya ba papa ya ba koko ya ba mama ya ba jeune keba ba tula paka ba mona peleve na bao ba o ba vanda na mikolo pe ba kolaka les ordinateurs vraiment to bosani ote ozawana réalisateur na biso to linga mingi bon bana mai to sola sko selo masola na bité to sa biso mbalewa sumisatu na partage to so kabolaka moko hein. Merci baneka na semino compte dans un solongé tous en temps musa caricature tous bandeko nanga mpanzi nanga nene semino Arnaud Mbabu Sida ba chéri zawana o ba benge spiritas linda lobela bango o ndeko na biso boyebiye artiste yaba ozo lobela bagolwa siko pona to banana no to banana mutuno no a opesa no pour le moment mamotala Adidas to mona déjà fait rigola et après to ya siko mamotala chemin de la gloire to ba bema ramoni ya kati ya ba spiritas ouais ndeko nanga yaba to sana yo to ba ina yo to mona déjà que non bakindingu batikalaki to solo laki on émission lekaki mais là tout le monde dit non bakindingu non basa déjà na kati kuna ba journaliste bakendaki ba lité ya kanda basa na poto tout le monde selon préparation ya ba marketing o ba osala ya Adidas yezo ya on habité c'est le bezali chez Genève Arena o c'est ba robeta ngo makasi c'est releka o leka liboso toneni. Ouais, merci vraiment paka na paka touché. Ouais, merci vraiment, paka na paka. Au moni, les pads, je suis de Nias. Ah, mouta lo barate. Au moni, mouta lo barate. À ça, la maman, il y a danger. Moukile quand même, comment mouta lo barate, on s'en même. Au moni, tant que bêta marty. Oui, faire à Berni. Non, bêta marty, pour nous, si ça tembe, il y a ba marty.
babeti barena tobeti double Adidas Arena siko faire atali kete on a bêti déjà double Adidas Arena na bêta sous double Arena obi Arena on a plus de 40 000 places parce que tu bêta double na bitu dara double Arena aux na jusqu'au bien moqué à Genève parce que on a émission au moni donc fallait bêta qui bino pe boye pour ça tanga ba ba tu tinga na lo bemba selo te so ba la selo faire yeshwe mais to solo là bon nabika on fallait bêta qui fait répéter aya bêti tout ça c'est la culture congolaise bien parce que biso to bêta ngo deux fois so to bêta ngo deux fois avant to bêta ngo to bêta non na Genève na Suisse donc to bêta Suisse wana na ebisio Suisse za tomber basali ba campagne na bango Muzeki Ndingu aroya te nani lite ya kanda aroya te mais que présence na bango tango baye okomana obi gene so poto eza tombe ya kosakana te talaka ben ipupia abisinga yaba obi gene ndula Genève na kozala talaka ba présence ya Marc Arus présence ya Yailus présence ya Lite ya Kanda mais bato musu na kati sote babindi ba betaki bien sûr mais baluki faire aluki peka ba ya poto pour na basa le marketing makasi pour peut-être o ya liboso wana ezali makasi te non faire aluki te pour ba faire le marketing non ba faninde ba senginde to na posa Lite ya Kanda toza na posa ya Muzeki Ndingu toza na posa ya Virginie Manganga toza na posa ya Yailus toza na posa pe ya nga artiste ya ba faina ça yes mais là on peut na so ya na yaba na comprendre s'abonner toujours na kin magambo TV magambo yango yo to moni bien batiki bana maïti ba memi bango mais pourquoi pas na deuxième délégation au bino pe ba yaba ba lobeli pe ngolo ba petro ba golo na otombola ka pe bango fait OK neno tikali ouais merci vraiment gouf le golo soka tikali atika na ninga mabete gouf na oh mena bishot gouf le golo atika na ninga mabete atika li parce que ça stratégie ya mouvement net ngai na Hollande avant nous le beta mobike na osala na Suisse yeshwe na ebisio talaka mama Judith Mwika batumenga azo voyager azo kenene ndule ya Arena ya Suisse yeshwe na ebisio ndule ya Suisse Olige Macron pas Hollande biso na Suisse. Papa, siko c'est Macron na noso parce que Macron to le bana bien Macron a Hollande bino na Suisse. Macron na nani? Faut le Macron nani. Par exemple Macron to Macron nani. Na bina yo parce que tu as dit Macron na logique no mo biso Macron. Asa fanatique à côté kuda mais Macron Hollande bino ndé. Paka. Obi banda France c'est la France. Ba président tu ba le carana. Ba comprendre musique congolaise. Obi que président Macron Gaulois. Yeshwe nebisioti président Macron a reversé que azarane Gaulois abisi faire na région de na Suisse na ndenge nini photo ye bango bana kin bana mona ti ba Hollande ngo président azara Gaulois na ndenge nini mais tendance na ye to mona président azara ko to mo bo Hollande na te on est dans la mise en scène président Macron a bengi président ya Suisse ya solo abisi soki na zate ndula faire pe ko beta mate. Donc à Rosala on a la Suisse. Et puis président Macron n'a parlé na France. Ayoka ni Dadju, ni Gims, ni ba français, ni ba française. Ayoka mi les pas de Jésus de Néance. Mais t'es président Macron ça on a ba relation ba monsieur belé tout le monde après fallait pas à sa relation pourquoi pas ka banze ma relation ayoka maman ya fait rigola. Wana surprise bo bomela biso. Talara ben ipupia. Abilanga mais comment noki président Macron soka nzembo ya faire ngabi faute na ngaiti. Voilà merci bien to ça wana na bisa ibino ka to ça nande ko na nga to ça mi balé to ça mi satu na ngai mais mi balé to ça na ba golo boki ya ndendo no so panza donc to continuer wana mais to ngi ngalo biso président Macron asaka na golo bon to so landila masola mais panza biso fuma no ndenge bo so préparer no Genève Arena les ndenge nini ba spectacle les ndenge nini to moni yo tikali bande ko musu ba keri bon c'est très allé pour nous on a peut-être ça ba stratégie ya papa na we ranson do faire azo sala na yebisi yo préparation ya Genève
na ba stratégie on faire agent na copie père night les rois de la forêt viennent sonner faire agir stratégie pas ya papa moi na oya ayoka papa asa moi no papa pambola. Oui, mon nom ayoka vraiment que na liboso moi na bitinda pa liara mingi. Mais pourquoi pas faire rigola les jours à célébration ya concert na ye tant que on son sa papa na sina reconnaissance au to sa batu lelo toyebi. Pourquoi pas benga ki président orientation de la forêt mais tout le monde a bengi lever quoi d'accord molili selon yo place wana paka au moins te ya sala ki net ki ya bosani papa na ye parce que internet c'est pas sur bango ba imboka pe balo bango ba fanatique pe bazolela tout le monde a bengi Koffi Olomide paka mado fa amani na Paris na France ouais ayisinga me yaba mais comment bengisi Vincent était na Didas Arena a bengisi Verambo obe bengisi Verambo point wani Verambo ba vieux baza ba monument et puis vieux aza icône. Faire c'est normal à l'écaper na quartier latin. Non, ça peut-être une invitation il y a qui pangia mangia ba foyer na ngwa amso boxi ngo invitation qui peut vie biso kota aye. To ezaki ndenge ni to peut-être ba pesa kingia ma invitation te ko reconnaître motoza munene mena papa na yo OK. Atombola bo ngana za na parti pris te na za journaliste solo ba réalité to mona auto yebi. Paka. Obi na tinga mayaba ona aloba no eza vrai. Obi Jésus de Niès, le padre Mystère Lova a déjà que nous avons double Adidas Arena. Après double Adidas Arena, nous avons Genève. Attali non. Nous avons ça non mon pao. Mais il y a une stratégie, on a il y a papa na ewe ransom. Il y a une stratégie à papa, mais Robert il s'est comme il y a battu chose. Non. A ben si mon pao parce que à l'écart na quartier latin. Il fallait babeta moi. Si voilà ben ça ouais ranson a ben ça pena na aza papa kulutu wana ndengo wana nenga paka na ndenge papa kulutu na ebiso mopao aza papa kulutu mais siko ndule ya Genève présence ya wera ekoleka présence ya Koffi Olomide faut ya beloko yeswe présence ya Vincent na Genève ekoleka présence ya Verambo na Didas Arena yeswe ba Vincent Mambasano bamboko ata Verambo akokangote. Donc vous allez bien vraiment vous abonner toujours là na Kin Marambo TV émission ça qui toko boy penane na lobaka kana za mpanzi na Arnaud Mbabu sida ya ba chéri sans oublier wana na sape a onene sebino na artiste ya ba wana to solo de amukie to za a wana émission kujiku le bel ipupia na bossa no te mbala mbichi kujiku donc to ça siko to zo pima partie nda musko to kape ba spiritas après to zo la pende on a biso artiste ya ba ndeko nga ya Arnaud Mbabu sida ba chéri. Ouais, on a dit que non, spiritus, tout ça, on a mis bien. Désolé, bien. Ouais, spiritus, tout ça, toujours calme et trop classe. Trop cause à la peine qui toque parce que spiritus, c'est une aba ever. Ouais. C'est une arte qui est non. Pour tout ça, c'est pour tout gars, tout le monde concert. Yes, oui. L'album, la biso. Na façon de Kendele. Na 2 mois pas mbaisa dans 4 mito ba kolemba soyo ba komela lo bolingo sonzo yangana Deborah Tili wa moi pena ke apesi message parmi bat misu ba album message ba 6 mois mais na kati to ya meto yebi chemin de la gloire bimi ba misu ba fo ba yoka ngona no exo beta mais Deborah ezo yokana bo to yebi te ba cheza ka Deborah to misu autant yo obida Deborah ezo yokana mais ezo yokana to yoka mo to yo to obida ebele bana déjà tant to ba papa ton abeta dans l'histoire de la famille na ya banana na moi donc yango na ka ne ba spirituel solo bi selon logique mais essaie album ezo beta makasi ya chemin de la gloire mais to zo ka Deborah bon na yebi te ko beta maso Deborah to ba relas to zana ba mai na biso album na biso ezana eloko oyo eratiti c'est-à-dire musala héritier nongo sala apesi ba tous les meilleurs ezate que non beti album pendant 6 mois ba yo côté fo ba yo ko fo beta soki ba concert nini pa donc epesi onde nini te biso ba mission to beta kaka ba concert te biso to banda po biso beta ba concert c'est que to banda non album na biso album te kamananu do monique Deborah so beta o do mona ke ba les barons. Les parents et mon monde de héritier pesi ba les meilleurs nango partout dans le monde siko ça toi da calamité to pesi bino da maman na date
ya sala munene bon photo ya no wana mais est-ce qu'il faut aussi qu'on peut na éviter peut-être singa ba consommer na nous album il y a d'ailleurs consommer consommer pas consommer moi mingi lisusu mais nde de vanga na to vanga na mais ça journaliste attends yo ka on lo ba ah dans la kati ya boutique ya ndeko na biso ya jeune puis moi si kitoko moi Simon Azabia sola bien Judith Nani Judith Mwika vrai chéri donc na kati ya boutique na awa donc on s'est retrouvé tout batubenga on s'est retrouvé tout donc ce que to bimi libanda boutique ya batubenga au senti pena que au non chemin de la gloire et pesaka ba les meilleurs parce que na bi ça dans l'émission de Sara l'album il m'a nango mais cette fois-ci album est hérité chemin de la gloire et ça kake de elingo beta mais kake ngo beti au sentir déjà kake moi il y a 2 mois mais kake ya Samboula c'est la musique yo moskota la siko kake na Samboula yena ekotine langa donc kake mo beti na kati elanga voilà merci bien tout ça on a vraiment na nomba buna ibisa ibino to sana yeto tuna golwa to yo kaini nga solo ba vraiment bo s'abonner toujours là na kin makamotivi bo sala décider to bo sente maman na biso mado kitoko pourquoi pas Nene Adam na États-Unis ndera bo sala wana ba bi top Africa model bo sala wana yango depuis sala biso makamo vraiment to s'abonner na chaîne na biso ba ndera biso bazawa to partager ba émission on a besoin ba publicité on a besoin ba makamo solo ba mariage contactez biso na numéro zawana boko sala format de site et puis to bo sanité moto a comme ici batu mama mapangu papa mapangu donc moi ça to bo sanité nana ta casa SCP lisongo comme maman lupangu papa lupangu contactez biso na numéro zawana to repère sur directif oh comme on SCP sapo oh comme maman lupangu na mapangu ça na moins cher vraiment Arnaud Babou tout ça on tout continuer chemin les gloires je bêta tout ça ka bazo là tout ça ba cher musu ba Déborah tout ça ka ba honorable je bêta mais selon makambo ya kati ya préparation na bino ba concert ezate okende kaka mais solo ya ba didasi ba ndenge mandeko musu ba beta bino lo bela minoni ba rena ozo betama lo bela minoni ba concert ba poto ozo betama et lo bela binoni en tout cas pena pona biso ba spiritance donc ba spiritance union songa papa bino ngayo na eti na epena pesa minus ko message pour ekota bino matoi biso to apprécier robeta na ba niki te mais kamite na septembre awa to pesa bino date na biso autoroute ya salement boya monene za plus de 7000 places bato évidemment plus de 7000 places c'est que bon sentir pena qui est au Kenya place au ba doit être mais là on a monné ça le mot ça c'est que parce que comme on a yemo leader tout ce monde a déjà mais c'est le chanteur Watanabe aso le belango que na pesa déjà ba mbongo ça na mutu bosa na mutu bosa ba salle mais aso ba comme salti ya mama pesa biso ici héritier a signé ba contrat ya ebele yes to zeki na posa to consommer non ba fanatique na biso ba consommer album na biso ba spiritas union surtout ko tango na mémoire ça te que yo beta concert au Chemiko ba doit koyemba te non donc si devine tout ça pena au beta concert au Chemiko au sentir pena que non ba concert au Chemiko ba doit songi ça te on a ba concert neti ya ba orchestre banane parce que ba o ba uti au beta ba concert ba biti partout yes ouais lui qui hérité ce que pour moi na dia que makambo za mystique donc vous avez tu vas rien dans sotali to ba fali pourquoi ba faire rigolo là ba on so na moi na pena makambo ndenge ki na ndenge bien na bengisi yo na équipe technique no mobima à bientôt to beta Pullman Pullman na biso to beta $300 VIP $500 $300 bo biso mona biso ba jet wata malembe biso beta biso ya mama ba jet to beta bana salon Congo pe na VIP wana donc na biso VIP za $500 selon bino ba concert baninga ba beti donc Pullman ne gagner yango parce que ce bati ba micro ba ozo misate on a ba concert ya banani te na final carte Pullman tiko za na nini ya to siko ko présenter batu sorti na biso ndenge siko chemin de côté pesa siko message nango ndenge to kene parce que basali wana o batu babeti to boyi bango pétain félicitations courage mais hérité moto na temboya boka sate ke biso to babeta kono ya maraka kala musique maman te kala mais on a sauté le colo tout le monde déjà frère Patrice Pierre Nabiso j'étais sali mon papa donc il y a bien Nabiso de la forêt donc Nabiso penato au senti que héritier Koti podium au senti que on est tombé bien fait répéter na PC makamuna dit ça tu osé mambo là t'es papa yes ouais mambo tous les mambo mais tu me faire Abeti Arena na ye oui Abeti mais on écoute les artistes na podium on a son idéologie à papa la bango ranson to moni pe Watanabe bondu to utakuna yo yebi we ranson to kota na podium aya pesa mpipo santandeni makambu ko on était que concert on est là qui pour babeta concert c'est babano zela ba to bacha ba donc concert ya fait rigolo so to tali bien papa tout ça concert a fait rigolo papa
Tout ça, l'émission, il y a le bel amateur. Il y a un avis sur guerre. Bah, tu me suis né, bah, qui on a pour mettre un conseil, mon point Simba, pour que ça va les meilleurs à danger. C'est un qui est pour même ma à mon bâtiment, on va finir là-bas, on va TV. On va tirer là-bas, on va marquer la TV. Na bien, donc, bah, mais mon net, c'est pas communiquer là-bas. On va tirer là-bas, marquer la TV. On va finir à finir. Tout le monde, bah, monsieur qui n'ingu, tout le monde, bah, journaliste, c'est bien accueilli, bah, même on va le faire. On est bien. Là, on va discuter de tout sur la pena. On est bien. Album la banque bêta. Papa. Album ya fait rigolo. Ebeta na Congo. Ebeta wapi? C'est que va avancer ko. Papa tout ça une émission depuis ouais tout ça vraiment une émission sur les cas bien tout ça ndeko nanga na kachoto to aussi sana yo tout ça na yo to apena ndeko nanga wa ndeko nanga za spiritans ndeko nanga za goloa vraiment to so l'émission ndenge ka rezalaka selon idéologie ndenge yo lobeli donc obi nanga mu yaba ele kinanga so natali na ebige ye azali ke massa nga misho boss ouais parce que na comprendre te akoti marambo yo de yakomi molobele ba spiritas mais fa pika po aobeta ma fort yo savanate yeswe na ebisu yo et puis leader na bango so to komuta na ba génération ba massa na ye ba déplique ba Fabregas faut le ba déplique ba yokuta héritage ba massa na ye baba massa ba yebi des collègue ouais baba bon collègue c'est trop dit baba massa écoutez bon leader na bango ba collègue na ye c'est le yondo lindi ouais ba café room ouais ba Fabregas ouais ba déplique ouais Roban ouais ba Merlin Bouton tala petit on a Merlin Bouton Brazzaville c'est Merlin Bouton na Watanabe mais ayo kuta Watanabe ba collègue na ye sko ba collègue ya fait regola so ba do tangela yo ba collègue a fait ouais ba Bill Clinton ouais ba 50 cents ba Rihanna ba Lil Wayne mais les bichot ouais siko otala mutu ana relation na ba artiste américain yo siko leader na bino mais tout le monde a peu featuring on te fait ça la peu featuring na artiste featuring eza nango na projet ouais ba ya nde siko eloko eboma bango ba ko ba trop ba boulot leti Lil Wayne otako be est-ce que mais yeba mende ni praise na bino ouais mais Lil Wayne benga ouais bien na bino bato ba golo abenga bino to nini Lil Wayne américain Lil Wayne goloa 55 goloa Rihanna goloa mais ne bichot donc fait ba featuring ezali na fait rigola paka les pas de nos auteurs ou yamba massa na ye ba américain te yeswe parce que ça trop occupé ayebisi bango so boli bobenga yaba na yebisi Bill Clinton nazo ba Bill Clinton ya biso ya o aboka salitete nazo ba Bill Clinton c'est un américain mais Bill Clinton c'est maman animateur yo so boane Bill Clinton ancien président américain mais oui vous aussi on a boire Bill Clinton wa animateur mon aboka crine to sika ba fati papa to solo la bien Marquiton chini kimbende crine ni aboka yebisanga chini kunu bende wa seranga na nazo ata yo ngota après ba fait na biso ba big one ba fait na biso après na toto kita Bill Clinton Marquiton aboka screening animateur à maison mère ancien wana na recevoir na massa mo Bill Clinton maçon atonga 3 niveaux na nini na ma campagne so bina ngai maçon c'est normal na rondi Bill noté ba Bill Bill Clinton Bill ba beta raté Marquiton animateur na biso Bill Clinton. Est-ce que obi ke parler à faire ya bo valingwa na GB ouais obi ba tongion banani ba Bill Clinton mama na maçon abalola simana kasi ya na bibulo Bill Clinton ya boyo wa mystique mais na bisu yo et puis Bill Clinton te mais na yebi ete mais est-ce qu'on peut aza nani sala nini na mboka Bill Clinton na yebi ete bon c'est normal non pas sur le numéro maçon gauche il y a boza pour ça un jour Bill Clinton ça performance chez Binote camarade na yo ya maçon wana te to le Bill Clinton yo muto tangi ya artiste musicien animateur ya munene ya mboka na biso ta ba fe na biso ba big one to so mona ba jino mbafu baso kata ezo kita mo ba Marquiton chenu kono bende ba animateur munene o ngana ebi lo ba Blaze créateur
mwana Blaise Créateur bana ba travail mais ba na sima ba Bill Clinton ngana yebi so ngana yebi Blaise Créateur mwana Congo kunjando wa animateur na bino ya Gaulois mais bato ba yeba ina monde ti ba mwana a pas Bill Clinton ya président États-Unis ya bato ina manga monsieur émission comme mobile bani papa na mato le place wana Genève Arena ta président Bill Clinton ancien président a Rosala wana marketing to moni ba kindungu basali nde bendi bato yango na yebi yo bakasaki musée kindungu na lite ya kanda po bayi waya panani na kale ba mais bato ba defo yesu nganzambe na ngai bakale ba na ambassade bakale ba nkunda bato basala kuna bakati ba makambo to ndenge nini na yebi so moto moko akase na paka bayebaki kake lite ya kanda musée kindungu bakosala obikela mnicho talaka lite ya kanda alia na ye me aketonda na poto yesu alia tonda te matonda na poto déjeuner pa lite ya kanda leli yesu odikolela pwani a raisonner bandeko na este so goma kona biso na este na bosani binote awa nazolia na Paris nazolela pona bino nyonso mpaka na paka taya kolia ezali te kaka yoka susi masasi toi kaka oza na seconde no liende nini roba ndeko na biso loin des yeux mais près de cœur motema Goma je suis Goma yango moni bande ka faire réunion sur ba collègue ne ba musicien baza na souci à faire rigola mais on a pas vraiment s'abonner toujours na Kin Makambo TV place on est touché nga félicitations à artiste faire rigola na test wana ya ko boule batu bena Goma je suis Goma très capital na yebi muto aza na souci bande ko ne ba congolais mais ce qu'on a habité ne peut tout le monde aller ba musicien na biso ne basala ka ba lela na musika wana est-ce que tant ba beta rapper ba concert wana ba ida rapper ba ndeko ya ba Goma wana est-ce que basala rapper ba Felina ne tout le monde rapper ba musu basala ka bongo paka na paka omoni la moitié ya martyr ya faire et kenda este obi double d'idée sarena et que este papa mama solo lo bana obi bana faire na mnicho ba sepe na ngote ni papa tini mbongo mais papa comment mbongo no ce qui na est oui papa répondre ngoni alobini bande ko nga ba congolais voilà merci bien wa tozo la yaba tozo ya babia tozo na combat ya cash ndeka na yebisa rabino ba spiritance nyoso bokota boss abonné boss ala wana et ko pesa bien na boss inte lolé ulinga les grands baleines na Panama na kati ya Paris ba biso comme na poto wana vraiment moni les grands baleines lolé ulinga mwana poto ya yong wana boss abonné toujours wana na boss na rabino te na linga rabino na muta filma ngai ingénieur Babou Image la foudre mobile mwindi moina ngolo sera ce qui nous pembe le roi ivoire bota na nzoko au cas d'essai to papa duplicateur to nini boss abonné toujours na Kin Makambo TV boss la décité na mpanzi na nga ape na zana Arnaud Mbabou ebie sida ba chéri spiritance to kae combat à cash bon commenter ndeko na ngai Arnaud Mbabou on a dit qu'on a maîtrise mais c'est chanteur donc vraiment Watanabe ça féliciter nege street na mino ça la boza bata kimia moni maîtrise la ça pour na tambola dana masanga Arsène Kifaro Masamba na sakala masanga Kifaro Masamba Arsène Kifaro Masamba na za masanga lokola mokondi Cisco César Monga Lilanga na za maskalanga Skrabadou ya munene on senti lo na za pena ba venanga lokola ba dodo noya ba dodo makela ba venanga putumbele na za na ba pire petit nanga ba vrai chéri na kati ya ba Londres la bango yoza sida ba chéri Laetitia Banza Léa Banza na kati ya Londres muto ozelanga bientôt tant on que ba Paris après on vendre na 3 mois na Londres Laetitia Banza j'étais sali parce que Zalina bébé na ngai Christiana donc on a pesi bon bino mbote sika boza vraiment masanga pe arbose na Paris à bientôt tous déjà à Paris na ebisio ba lo ba mingi biso lo ba trotter parce que biso moins chic moi tellement bango biso moins chic biso pino nga peno moninga boye à part makambo so pe lo besenga sala na gouvernement na sala yesu nga pena so pesinga pena bureau mo boye na kati ya gouvernement na sala donc bino moins chic mais ba misusu te bango kuna chic ezaka moi bana ni wana c'est là qui on ba to bango ba oganga oui bana oyo ba uti otanga tanga oui nana tangi oyo masalanga yi nani atangi awa masalanga artiste yaba atangi aza pe camarade à grand frère na ngai na pesi bango nyonso donc camarade à grand frère na ngai yaba
Michaud Bozo, donc il y a Bazaradana, Michaud Bozo. On a théâtre. On a une analyse. Na analyse non mais là on a analyse dans le jeune Bozo parce que il y a Bazawa, Yozawa. Mais na ta sauce ko ken ndenge ya po yem ta bandit. Il y a Atumbi ta bisinga ba na score. Yes Tumba. Ouais. Ah, anti Sayaba. Omoni héritier. Ouais. Et c'est un peu akoma master ya bana wana oyatangi. Ouais. Pour héritier pe azara master. Yaba vieux wana o bazarana bango. Ouais. Ba fait rigolo wana héritier mta kimisa ba na maison mère. Yes Oh, il est bien côté. Non, il habite héritier mta kimisa ba ferré na maison mère. Yes il habite que bon misanga ya no mabusida bi ya ba chéri. Nana za journaliste. Il habite héritier mta sala ba exploit na po ba vertige. Mais héritier azana mise monté na bana mike. On a 5e génération. Les ba mise monté après ko kima ba viona ou ba kimise héritier ba. Yes pour héritier tanga longwe au santa pe que héritier qui na ba les meilleurs né. Oti ko sara na héritier na mboka o. Donc tout à l'heure que bah quoi les marqués salami ma mirage bimi mais héritier tikali. Na sala pour salam. Nan. Ko héritier. Pour éviter que kozonga ko ya héritier na kati ya maison mère ba comprendre que moi na mais wata rappel na ba makamutaki wata héritier c'est de menti héritier c'est makambo salama na réalité ngai na za jeunesse mais makambo mokile bi ouais Zénith de Paris to ba kibeta Zénith l'accent mission o asala succès ko leka wata na Zénith ça c'est héritier balongwe Zénith ba kiti na aéroport ouais mano bien mais succès balongwe mais comment on peut wata même na mambo yema héritier leka bonga buka bango yes héritier leka bonga na koyemba boka popo papa c'est lo yo pour papa obiki ko se bezeki zero yina ba kolongo na bango kolongo na bango male maintenant male kolongo na bango na maison mère est celui qui héritier doit charge à maison mère oui ils ont charge ya kotika la taraba ba tomine na balongo ba ko petre ba faire rigola chanter quoi balongo bon to bani na ba faire rigola tu na ba Serge Mabiala ba Bindombe ba JDT on comprend ba makitonche ba grand animateur balongwa mais héritier tant bon balongwe asala kaka uniforme ya makasi abuni la maison mère mais kokende ya maison mère et kokende héritier na maison mère muto abuna la maison mère zaka est mauvais de la roi de la forêt na morote zo ya morote kasima ya morote c'est vena biso ventone yemo mutu asaba maramna ye morote c'est Weranson Kriana ba sali tous ces pays ici ba et moi non maman na créateur kakol c'est bon na machine vena j'étais sali ote maman linda na palais linda na pesi mbote linda kama nanga vous comprenez vous comprenez si ba chéri ba bundela maison mère bango wana vous comprenez après Weranson après kokende héritier moi te ke benga ba bomba espuma boya ya betone mais kokende ba faire maison mère héritier azalaka wana soda makasi baozo ba déplique wana baozo bana wana kwa ba fabricage yeswe za bana wana ko la ba café ou yeswe ba miketi yeswe vous comprenez bazo bana wana ba lukaka uniformément bata héritier sera zaté et vous en c'est mon héritier a comme un chef de nid à sous contrôle puis na so imba bien nani pe héritier zaki Weranson zaki leader de leader héritier zaki déjà leader na kati ya maison mère yes héritier azaki bango basala ba album na bango kuna ba faire basala ba album na bango ba fali pour basala ba album na bango héritier na maison mère au sali album mais héritier charmant ko et pesé ko leka ngana linga et bunda na ba album ebele et puis nazongelo bien pour comprendre que mutu ba oye nani ya bazo beta lisolo awa zo gangela ka o te faire ba bomaka ekalati yeswe yobite faire ba bomaka ekala yobite culture ya histoire ya bana wenge ngo bunga you comprendre que héritier ko beta stade o bango ba beta makelele baloba pona stade ande la musa faire beta stade watana be mutu na tembe beta stade nde monique faire asala combo économique qui au faire pour azaka faire ya ba concert na album mais simbate yeswe yo bien ngote bo dinambo na ba concert pe toujours c'est micro be ba tumso zo kana te yo melanga nti moi dinambo dinambo c'est album na bango maman ngai et puis pour moi gars mutaboma album wana ka bato bango ba finga wana
Bill Kinto Babil kokena Babil eboma dinambo wana. Non dynastie to ba dynastie pour ba Bill to ba beta ngone dynastie. Mais Babil nyonso basanga kuna. Baselaka ba makitonge. Asangisa batu nyonso wana. Yo kasi batu nyonso asangisa wana po babetaka nani. Po babetaka héritier. Oh, ya solo. Batu nyonso ya sangisa o basala bazali ba misebele bazali ayaka po bafina héritier bamona étoile héritier mona zo ya mabe bakomela soyo bakole maloso bolingo sonzo yanga na Debora serina domandika voilà, merci bien, s'abonner toujours là. Toti kosala ba polémique ya ogangaka musique eza classe. Et ita muta mutu, et ita tanga mingi, et ita aspesa ba les meilleurs, et ita ayembaka musique intelligence, et ita musique neza na message. Mais est-ce que omoni lelo héritier na album na beti mama Madilu. Maman ya père na biso Madilu ayambaki héritier Watanabe na palais. Omoni ba accueil, omoni nde bazo bénir mwana, ba bénir mwana otambola ba mwana kete, mwana onenga otambola boye mito otika musique ya Congo apo ba ve Lombo, apo ba ve Kofi, apo ba ve Rambo, apo ba ve na biso Ntione de la Forêt, apo ba ve na biso ba Jibe puis na c'est héritier Watanabe. Pour musique comment ils vont maquiller. Oui, selon que Karati héritier Watanabe Toboyati c'est un bon chanteur, mais c'est moi mon aîné et puis il y a signé vraiment Watanabe on appelle na Tobo sanité. Mais kota la siko que ne concert ya Martyr Betamaki a posa ki pena a beti mais tant boule beta ki et tonaki te net pena ba ya mengo mususu to ebité bon. Est-ce que akokoka ko battre na ba concert ya ba sala minene na ba poto. Est-ce que ça la plaît? Oui que héritier sala sold out. Na Olympia na jour moko. Ah? Yobi histoire Olympia te. Depuis musique qui tombe à combattre ba bondisa. Tombe ba combattre ba bondisa ba mission bisonyo sur Congo yo. Ba beta te. L'accent mission ni na kena beta concert na poto ba tumba mituka na liboso ya salle pour abeta kate. Gwata moto na tembe ya kena signé abeta kaka. Ba combattre ba bet ba tumi tuka ba tumbi ba mituka epesi mulele vertige habité mwana oyo akobe bisa biso France. Tu ozanga na ba salle mususu ba ko tumba pe lelo so ba tumbi Zénith de Paris Olympia lobi ba ko tumba Zénith de Paris c'est ba rena na penyo so bango ba beta na engo za suite. Est-ce que toi na poto chef ngwa mi na poto sali bien vraiment ba musique. Ayaka na ko senga héritier pardon. Tika no na ko beta. To dozena nous to sa histoire na bino ba combattant na bino après tozong sa no monique ba ke luka moyen ba luki ba procédure ba bengi ba toa biso ba beti ba rena wana c'est bino pe boye ba ngo vraiment ça féliciter ya ko féliciter pe ba Warion fali pour papina ba golo na fire golo na ba concert ba so beta na libanda ya mboka tout le monde a beti concert na poto culture congolaise pona ko zengate moto nyo sa beti concert na poto félicitations mais bozila il y aura date. Il y aura date. Il y aura date. Le lote meroyaka. Ils ont date mon que koya. Même ko date on est koya. Volcan. Hein? Konzate ka so héritier côté na podium acha ote. Oh. Oh, wana na côté bona podium. Bango. Ah? Oh. Yes way. Mama Maria ote osamba l'église soki na tini. Banani yango. Héritier bena ko yoka pena tandana musique bandi. Muta show mona uwera yango c'est pour cela qu'il a boyaka kolongwa tikala na uwera zo makambo. Bango ba umena classité. Ah! Batanga bien te. Voilà, merci de s'abonner là à Kin Marabout TV. Na yebi sakabino mokileza ro baluka. Vraiment pour s'abonner bokota. Ouais, merci bien s'abonner toujours na Kin Makamona. Yebi sakabino le loza combat cage dans Spiritas ana bagolo et indi ndé na sakabino Hidalgo Watalo moi sinza matsali dodo non. Moi c'est Pembe na kati ya Paris France Hidalgo Watalo. Ouais, ba Spiritas faut le rappeler que Arnaud Mbabu mokonzi ba Spiritance. Oh, ya solo. Mais balobi baza rebelle pe wana. Vous ça moi de l'étang no bande comme ça. Ngaza mokonzi ba Spiritas na poke ngaza ba direct héritier. Ouais. Mokonzi bandali paza wana pe. Nzamba bandali azana nzambe ade ba masananga chez Sali na pesi ya ngomba mbota ba mbotebele Zulu fighter paza Zulu masananga 7 mètres ba mbotebele. Yosko mokonzi na bango. Ngasko mokonzi ba Spiritans tout na monde. Respect yo direct. Si abanza esika za na Londres on comprend mamna lo. Yo direct. Nga pena mokonzi mamo. Nga ne abo mambo orchestre teli ba Francis Dibaya ba collègue na nga ba Francis Dibaya. Ouais. Et on a ba vena biso Dadi Mola. Et on te mambo ya orchestre nga pena tali kaka. Donc nga ne na abo posona nga mo de ezaka ki. Ne ba pena yo bena tiki ya Diane ya maison mère. Nga héritier nga ne mokonzi na bango tu wana. Nga après héritier na monde c'est moi kaka.
Voilà, merci bien tous on a biso pe ya ba na bi ndeko ndinga lobi c'est yo pe ko to ba golo ku na moi page ça. Paka na paka. Ouais. Na regretter fort pour na leki ya Massananga Micho Bonzo. Ouais. Na bien un mécanicien. Ouais. Ah ça tout vraiment à la mécanique. Oh mais à ça ingénieur ton appelle pas parler. Mais bien un mécanicien na mona ge na Kimbondo à ça mo lobelita que analyste spirituel. Na mona ye na Kimbondo bien Yaba to solo la makambo ya émission. Ya on a l'obité. Ya bi ko tumba mais to solo. So moni nge ndeko solo moni nge moni masa to solo la. Moni ya solo la. Na kate ke masa to na émission ngene na to solo ka to so ni place wana mais bon to so kende. Moni émission sengi boto kende biso bien. Ye a répondre malembe. Yo ce que yo no so kendele. Ne moni ti yo ngo fina mninga. Na ebité. Ouais mais to ça l'émission. Bango tema ba mo ba ma ya mama ba chiki za mo mingi ba ne gijina mécanicien. Bango le ingénieur. Yo ingénieur ba parler mais o le ba musique. Ba parler oyo ba na onzamba go tonga. Yeswe. Ola ilanga faut na tonga. Mais on s'en aura la maîtrise ya bino. Ouais na za pena nga pena dans cette fois-ci dans na za pena mona suka ya ba star tout le monde na pena petit ya Micho mais il y a ba pe na za pe petit na été pour toyebani. Yeswe. Il y a ba azala garder les côtés. Non moni so awa to poto ke bien même kambo yeke mabe. Donc ana Micho yo bolo bela no mo musique. Botika no wala bino so ba lobeli ouais. Vous comprenez ya ba. Après mission no ibsa Micho. Na mona teni na ya cash ya mécanique comme ça a été faut ba loquer teni mususu. Dinga nani? Ya c'est un vrai mécanicien et beaucoup ça va car. Mais siko a ça les règles moro pour place à ça. A soit vite. Fa comme agolo a makambo. Place à ça à cause vite. Ba bon on fait ba ça na ba biki ba poto zali ba concert zali. Et bisio ceux qui voyagent à bas Congo wana rondim. Yeswe. Ceux qui voyagent à Louf na rondim. Yeswe. Mais façon l'effort aya akoma golo. Ouais, il n'y faut pas s'abonner toujours là. On a zombie wana parce que trop marambachiki. Ouais. Leader na bango. Ouais. Auto si sa classe ka lobby a si classe na ba petit frère nanga. Vraiment. Mais moi on a ce qui présent émission ça bilingue. Je ne kokata tango te tikango. Pour nini ngato lo ba bien. Watanabe sur un diplôme na azama yele, c'est un bon chanteur. Assage mais c'est le chanteur. Atanga. Oui, ma bête est au diplôme. Oui, tant on fait. Les classes sont en retard. Oui, tant on fait autant à chic. Ouais. Faire les bonnes classes na bango. Ouais, on a pas âge parce que je peux t'aller faire azam kola. Chic ya tant oui ba classe na bango. Banane. Ba lelo ba ministre. Yeswe. Ba député. Banani. Selon yo. Na yebisi yo bana tika ba faire. Baroma lelo ba député. Mais tête au gars bon moni misine zo qui n'ont bien tout ça partager. Cinquième chanson et qui n'est bien. Toi qui perd ba spiritan c'est bon ba bi bon ba tanga. Babo na bango moni. Est-ce que la bosse le lo moko? Ouais. Obi tina 28 na bengana leader na bango na maison mère. Ouais. Oh. Obi départ ba to bon se place wana ba bengana to mutalo. Eh bisio boya. Paka. Obi tina 28 na bengana leader na bango na maison mère. Oui, pour tout le monde. Nini ngana sa mission na casquette. Ko kendera ya leader na biso fe. Ayela 21 kuluna na la samba ya osaganati. Yeswe. Obi ke bazokisa brigade na la samba. Yesolo. Maman. 21 na yembo me koto bitumba, koto kuna, c'est qui? Akitana se. Watanabe. Maintenant to me yo msuza ba fanatique. C'est Impact, c'est on appelle sur Watanabe Impact. Non, Impact c'était ayela 21 kuluna na la zamba play. Batu bazoka. Bazoka ya danger. Ba brigade bazoka na la samba. Oh. Mais fait le bombe. Mais la samba elle est bonne. Bah c'est mes prises. Mutazo me mara ba kuluna. Yeah monani leader na bango. Leader wango nani? Oh, gatuna egasi. Leader na bango. Na yebisi yo. Bakoma kogango chick. Classe ngo to moni ngo biso nyoso tout lobby. Banda classe ya leader na bango c'est ba petit nanga batangi chiki moko. Arno Babwa c'est seulement mto yo ko vuma. Bongo tangu ya zo keni non makamba bongo chick. Ouais. Président Bangatang ala sabiso ka ba preuve ba diplôme na bango. Ouais. Au mona ngote. Ouais. Sote bise bimsaka certificat ya pamba et uzalate. Ya solo. Héritier atangi pena na baleki na biso ndenge ya commission selon ye. C'est bien.
Mais Moukilebi qui est héritier, c'est un diplômé. Azwa diplôme n'est pas vie. Oui, écoute, bon, si. Ça papier, on les appelle à féliciter. Pourquoi c'est un retard? Na ba vena biso ba mbiaka ba féliciter au bazali ba verambo ba ebi keno héritier pena lelo. Soki ake acha pointiner ata na gouvernement na mboka o héritier au sala. Donc o banga au sala, akosa na poste ni. Pour héritier ça c'est un cadre d'abord. Yes ouais, est-ce que c'est bon faire tangate pour faire pas tangate. Tangana école ni. Yes ouais. Ah papa, si on a bien net ça be ça abisu mbali. Na yo to ça pena ndeko na to ça bisu misato. Ce que likamo et comme classe ngotanga comme ni c'est to bela non ndule to bela yango na bisu yo so ngo yambanga na biso ko yakana ba pecha boete. Ah, pecha zo azo na sous information. Ah, ngapena ko za pecha. Goyana ba pecha boete na plan moni to so la za na émission. To solo là donc na bien té émission. Moi te niveau na bango ba kenda na batu. Ouais ouais. Moi te za ba pour mature. Yo za spiritas, yo za mutado se comporter boy. C'est ça ouais ouais. Vous comprenez? Mais est-ce que ça a une compréhension ni côté ça qui aime sous bobo ça moi c'est un problème. Pourquoi la ben c'est que ouais. Bango ba luka ba thèse na kombo ya batu. Ah? Ya batu ba. Ah, ko ba base na komba batu. Ça wana pese miko. Ya ba yo ka be lo base na komba batu. Yango tina lo bano so ngo yambanga ko ebengela nga ba pecha mikete. Na bien. To ko luka base pa na bango ba komba ba Michel ba komba ba ngo ko yembela Nzambi. Bon, ba longo na bona mamba minduli. Et puis ndenge zana ti omoni na bisa yo basali nyoso omoni na poto. Basali nyoso o mundela sana poto. Ouais ouais. Ba na espace obeta ti. Mais soko bige lombongo watu bige je ne sais pas lombo. Yeshwe. Pour Marie Misamu que son nom repose en paix. Ba koma ko yiba mo ba diyo ya Marie Misamu. Vous comprenez? Ba ne lo bate. Ba yande ba kom ba golwa to me mabango na poto. Ba koma ba golwa. Ba ana ngomba bundanga za koma golwa. Parce qu'on a regretté un mécanicien, azo ba mambo so lo ba. Papa atobeta musique. Ye asa architecte, azana salaka atonga ba palais. Ça na kasi soit parler na mo ko pesa ye. Aibo balo la sima na kaya sina bisa. Mais boulot na asa pas trop. Ako kwesa parler. Mama nang. We ba parler mo ko na kasavu. Ah oui, parler on est luka makambo. Kufa. Ah? Na biselo mo. Bale kisa sima na zelo. Bale papa. Papa moni on est ensemble. Omo ya kebiso ke na bien. Héritier Watanabe azanzi mo ayemba babenga ngo telema bundiza Amin Ange Démon. Ouais ouais. Telema bunda soko me oleli okolila yo na nani. Donc biso ba spiritance so na yebi ke to ba to force to kana mbongo. Ouais ouais, c'est ça, on féliciter. Biso pena koto wana to ba ke photo luka mbongo poto ke soutenir artiste na biso. Neti nga mambo ba poto. Neti nga mo na gagner déjà ba 2000 ba 3000 dollars ça facile. Donc yo moni pour na poto e pesenga te. Donc apona ke poto atana ki héritier te pona ke neka ko soutenir héritier na mambo poto te ya ngamoko. Ouais ouais. Eno ngamoko. Mais non to so mona no na lobia wana yaba. Ese yo pe lelo na moni bande kwa ke batiki yo. Ese to yebite. Yo poko ke poto pe ba ndenge na yo to fale ba mema yo. Paka. Oye bato nde ba boye. Ba mo dembele moto na biso. Ah! Ba komi ko dembele siko na moto na biso ba golwa. Yeshwe. Mais na zo yebisa yo ba komi ko dembele parce que non babu ese ka moze solo parce que bango ba obeta ba arena bino ba obeta no ba salté. Ba mo dembele na moto na bango par rapport à quoi vous na chemin de la gloire. À bientôt il y aura. Ouais, date. Moko ka bientôt ça moi date wana. C'est pour ça la plein. Bito sara déjà ba plein. Obeta pe ba salo esenga me beta. To beta ba sendeng mona bango papa. Ah, ça de marti boga nga biso to lakse ba onzela ti. Ah, bani ba lakse ba onzela. Ouais. Ti ba ganga ganga. Banani ba lakse bon. Ba banda musique, ba banda carrière biso neti ngande ba benga nga ba benga biso moni no pa mwana na mkia na zana. Mwana ba benga na nani na matete mwana nani. Mwana ba benga na matete ya mundo mwana ba tete ba benda musique ba mangobo nani. Nani mwana nani. Fabras. C'est qui Fabras. Nani wana. Vous comprenez? Fabregas les ba villageois. On a avec l'idée de babi qui n'a petit talent. Bah j'ai un talent à l'accès à tenir sunzela. On a selon des villageois, ba lobby selon ba internet selon mokili. Akimi ça va faire na maison mère, abeta ba stade de Marty liboso na bango na ki j'ai un talent na ye. Avec des albums. Mais il y a bah c'est là yo pe Monique non Akimi ça peut what Akimi ça peut ba faire rigolo là parce que ba lobby da goki na bango ezali na bongo na ebité c'est là yo. Yango omoni
Mambuya zoloba. Na comprendre. Po wata telema ki na Kana place wata telema mamba zolo. Bobi bilobele le bisepane. Ouais. Trop de poussière à ciment. Trop de poussière ya sable. Yes, trop de poussière à mais carreau. ya so yebi ke wana za musala ya mutu. Musala ya maboko ya mutu. Asa da patron mais to lo bela musique ta ke binu mbale boso ba analyste. Si to lo bela no musique ko ke no wana te. To so ngana musique. Monde ko ninga solo ba toujours po. Yango na ebisio na musique. Mambo biso to sa bomba ko kate. Ko se bomba iba beta ndule siko, ebi be inviter mo ba sa banan. Banan. Pasteur de Niles. Oh. Lombong. Ba pasteur walo mushenga. Ba pasteur mutombo. Pone eza ndule te me komi église. Poto mona ipe faire gola ke na pe pa Moïse mbi ayembeli pe nzambe. Dans le sens que yo solo babongo me yepa yemba kanze nzambe. Na sens wana te. Moïse mbi asa masse ya Jésus de Nias. Yes, oui, mais c'est un vrai Gaulois. N'est-ce c'est tout ça libé PMB so total libé c'est le P faire épée. Alors ya na conseil Moïse mbi. Yego dans zate. Ouais. Akati yote s'il te plaît. Non to solo là. Ouais. Moi ti bon ba tchara makeli yana. Ouais. Bon ba ina kosala tubila. Pas Moïse mbi epwani. Ouais. Ba masumu na bango ti. Owanga na bana eleki turu. Ya solo. Komo wanga na bana. Ya solo. Donc bana omona bana ti. Ya solo. Voilà c'est là ya néglige bana na. Ba simbi so ba touche. Oh. Mais to bana lelo ba Davina so bana ba kenda bana faire golo ba pe na ba poto. Ezali kambutin. Mais po ba ke poto ba nyoka me na kimba nyeba kuma ba fazer. Bana ba juge. Yes. To kangise na no poto mona na pina ke. Yes, ouais donc les droits des enfants vers leurs parents, ne pas ça les droits des parents vers leurs enfants. Do moni pina ki ba simbi se touche wana ke na ko vanda kuna lelo azonga siko paramo kwa ba no choba no pa ba biriti wata kala papa. To bita wa solom susti. Eti watanabe azopesa bino balemeya. Mais moni oui, na bi ke balemeya wateza vraiment tozana biso tozo chiter na biso mais na bi ke non kimi ezali parce que les place to so na biso te nini te yaba tozo lobela kaka. Les place te ni exception mais tozo lobela kaka. Mais biso ça on a film porno te. Ouais merci bien bon s'abonner toujours na Kin Makambo TV ba spiritas ba golois bo pesa makambo bo commenter bo s'abonner bo loba na kati wana bo partager mission oyo po eza combat ya cash to pona ko pesa kaka balemeya ba mission na biso ba leader na biso donc toza wana bozo beta bien bozo qui est bien bozo préparer ya rina bino Genève ya Suisse ninga zo beta bon to yebiti selon koto ninga to yoki ki ba misusu ke bino bozo mema bato ba lobelaka bino pona promotion eloko na bino bosala ya mona wa regretter na petit nanga oyo sora zara place asa atasali 100 ans voyage avec loyauté so ya louf matadi arokene c'est normal mais aya ko magolo arodie mekil et puis loba touché na yebi sote ke massa na yebi ngalo passe to uta to banda so ngo benga ngana mission ko benga ngana mission na ba n'importe qui oti ngana massa na ete non eza mission pas eza mina bien eza mission na yebi ngalo passe to uta to banda so ngo benga ngana mission ko benga ngana mission na ba n'importe qui oti ngana massa na ete non eza mission pas eza mina bien eza mission pas kai so na kamanda yoka te yoka te ndeni yoka ya te te ay mambo lo ba te ya ese mission na ngabo bebi se na parce que na yebe osala ba mission ba tutundu so yeba ya simote yeba na rekete